Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans Bon Comédia, na émission Nabino Songi Songi, émission Oyo Tolobelaka, Makambu nyonso Oyo, ezali ko se dérouler na mboka na biso, surtout Congo Kinshasa, hein? Na émission Oyo tobetaka masolo na bino ba téléspectateurs toyo kaka ba vi na bino to chaka numéro na biso wana po bobenga biso hein bo pesa biso pe ba idée na bino pe sungaka et édifiaka bato nyonso. Fidèles téléspectateurs, comme j'aime bien na linga ko banda émission yo kokumisa un peu Nzambe, parce que si nous vivons aujourd'hui c'est grâce à Nzambe, parce que yende mettre ya temps et ya circonstances émission Oyo soki Nzambe te mais bon mona ngai Judith Yalita na fanda boete mais so na fandi boeza pona Nzambe, mais avant na pe sa programme boyoka sujet onyo soto lobela to rendre grâce na Nzambe parce que yende mokondi. Je demande déjà à la régie va proposer biso élément moko une chanson chrétienne pour remercier le maître de temps et des circonstances. Suivez et on se retrouve tout juste après. Ba maman, ba papa, ba onyos, ba olandanga partout na mokili mobimba. Lelo na songi songi ya lelo. To elibino sujet moko eza très important. Sujet moko ezo lobama partout na ba réseaux sociaux, na ba quartier, ba cité et lobama. To lobela ba journaliste. Mais na préféra ki kolobela sujet oyo kolobela ngonga moko te na yamba ndeko nanga waza confrère nanga journaliste au babeng na combo ya Monsieur Dona pour tout débattre un peu si je tout ça là en fait analyse tout ça la analyse to solo la binope ba téléspectateur au bolanda biso bo benga bo pesa ba vie na bino ba idée na bino déjà nazo présenter bino invité nanga déjà. Bonjour Ndeko Dona. Bonjour Judith, bonjour Nabat Bolanda biso partout à travers le monde. Merci pour l'invitation Nayo, vraiment. Et c'est un plaisir que vous allez inviter à plateau Nayo. C'est vraiment un réel plaisir pour moi. Et puis, nous avons un esiko dans le monde où bien songi songi. Il y a un banga, il y a un tambola, il y a un songi songi ma. Mais songi songi, il y a bien. Il y a la vérité. Il y a des songi songi moi, voilà. Songi songi moi, il y a fait réel. Ok. Oh, la vérité. Ah, ben impressionnant. Ouais, on a CPLI premièrement, on a Kei Nayo, et puis plateau, on a CPLI, Bomoko Média Télévision, on a participé à Gaëta Vandal, on a bien les coordonnateurs professionnels, vraiment, on a CPLI vraiment ma casse na télévision, puis na chaîne, en plus comme moi émission, Songi Songi, comment définir bien que nous en a bien, na ba makamobo ya bien d'autres qui Songi Songi, donc tout ça quoi encourager moi. Tout ça songi songi parce que mambo belé zo le kana mokili oyo. Oui. Il faut qu'on lobela rango. Ozo fait tozo lobela yango to tchesko na nenga ki songi songi moi pilipili na mungwa. Ozo mona moi songi songi moi ya propre to lobela ba réalité. Mambo eza ya solo. C'est trop bien. Mais to tches songi songi mais le to lobela sujet moi qu'on a ou to yo annonce na salle to lobela sujet ba journaliste, yo za journaliste, on appelle un journaliste. Ozo se dérouler na société mikolo na ba réseaux sociaux mo zo mona. Tozo be l'affaire Fali Naniki. Ndeko Dona Lelo, ba journaliste internet. Baza vraiment na image ya bien te. Image ya kitoko côté na misu ya batu. Ko fingama. Hein? Que journaliste moko boy que non cause à la pole qui na plateau na yo au sali émission na ndenga na sala songi songi lelo. Les émissions sont songi songi mais na osala ngo na ebi façon ni na osala ngo te pefona finga mutu na vexer mutu to na sailo mo non siko yo nengo mutango mona ba journaliste internet mambo ele en tant que journaliste et le bela raoni. Vraiment je dis c'est une question très très importante et déjà la première des choses je me pose cette question, d'où vient la différence il y a journaliste, il y a internet, non journaliste, il y a TV. En tout cas, na comprenant pendant que naza journaliste. Est-ce que la différence on a ba kotisa yango journaliste il y a internet. Na journaliste il y a TV. Place où ta na baraté na comprenant raté. Ba kotisa différence wana parce que ba lobi na kati internet, moi bo soto eza makasi kuna. Oui, ça peut être vrai. Bo soto eza na internet parce que lelo Tomoni et comment ça l'a vraiment passé? Comment on a que
Et ça na musala mo boye oyo pena ba nyoko amelango bazar. Ba tout vraiment ba souffra pour que les lo ba benga bango ba journaliste bazar. Mais est-ce que les autres tout le monde en internet il y a des journalistes opportunistes. Il n'y a même pas de journalistes opportunistes, tout les qui wana tout le monde to benga youtubeur té journaliste opportuniste té mais to benga ye muto asimba ba caméra. Parce qu'aujourd'hui suffit que non les autres tu parles bien français. Au sein de comment boy frère sœur na poto ça na facilité à continuer le DSLR, deux caméras et moi micro cravate, micro normal, ordinateur. Au comme journaliste directement tu as une chaîne. Et je n'y a la biso parce qu'imaginez on peut sur deux exemples moi moi j'ai commencé place na banda stage professionnel et ensuite bah il facile je suis parti à Baraka Télévision à l'époque bazala na commerce na ya stage na mois ya février na ya koleka TVT na mois ya décembre dis-moi un peu ata mutango soza mutu makasi ata mutango so ipena que non oui ba local na famille tant wana nyoso est-ce que sa formation bien té mais aujourd'hui imaginez na internet tous en casting internet est comme donc ba journaliste ba comment ya ko régler ba compte na bango mobali mo ba kabona mo sina ye na ya sima caméra ba ye liboso caméra ba ko régler ba compte wana soit disant chroniqueur moko boya ye a komika ko démarrer ba tout moko boyika et très surtout slogan et le ba que non internet et c'est église est-ce que un journaliste est conscient oui. Un journaliste qui a souffert pour comme les journalistes. Est-ce qu'on emploie internet et c'est listé. C'est-à-dire que tous les coups sont permis. Et là, parce que ça la biso mawalelo yango wana que non, OK pas bukilo boye. Ton mari est qui? Papa il est journaliste. Peut-être moi des considérations mais avant c'était pas le cas. Kasi yango ce qui n'a lobeli sujet oyo c'est par rapport ndenge uto lobaka non et comme mutu moko boye au PC exemple na yo ndenge bande na baraka au saliton ti lelo o comme journaliste outi na ifasik déjà ce qu'on outi déjà na ifasik au comprendre oye ba déontologie journalistique mais lelo na monde ya réseaux sociaux tozo mona bilo wana ezate au moins les journalistes peut-être à cause de la position moroboé façon moroboé bah il a tellement moroboé mais alors on a que hier pour naïe à zomona que non non ça musala pour naïe que naza journaliste parce que tu sais bien parler lengo utolo ba lelo koloba quand tu sais déjà parler français obi koloba moi français batali oza moi kitoko wana surtout za na kati ba patron ya ba site wana ah non luka moi fimo boya kitoko ozo ka moi fimo ya kitoko azane bien to relaxer ndenga lobaka ya bon oza pe na monde wana obi comment ça se passe ndenge le kaka sko tango bino boye na internet ezaki nango liboso muto osala ne par exemple émission na biso pende to sala na bomo comédien awa il est capé en ligne oui ozo eba ils ont les capé en ligne c'est pas dit que non toza peut-être que ba journaliste ezaka par rapport monde ndenge évoluer et ça là bon o le cas par exemple na internet au salinete émission mon genre hein il y a finga batu neti boy neti to ça l'émission droit de réponse par exemple donnant ndenge za na ndenge leki wana salwe pa au moni mutu mo boya pe na internet fo finga o alors luko na ndenge permettre nga pe fona attaquer pour batu batalanga lelo tito leki sitozo leki sa émission songi songi po to linga pe batu ba olanda biso na bandako à travers émission oyo ba kozala pe peut-être ko pesa bango implice et ba c'est bango implice est-ce que est normal et que journaliste il y a internet il faut au finga ramutu au finga no ka batu yo vino il faut finga batu to che ka internet eza ba bien nini eza église té ba slogan wana est-ce que muto ayebi hein ayebi makambo ngo ndenge ezalaka est-ce que okosala parce que lelo monde ya réseaux sociaux ndeko dona lelo tozana ba papa ba mama bango tout ba koma connecter otela mama ya journaliste mo finga mama mutu yo mama na yo utu mama na botaka yo wapi papa na ofinga ba parole ya mutu imagine toi ndeko dona comment na mutu ofinga parole mutu en tant que journaliste intellectuel oyebi mambango ndenge le kaka mais carrément et là na senga toujours na bat balanda biso parce que je dis il faut pas oublier que non tout ça na bat oyo balanda biso parce que tout ça la musala bien et balanda biso parce que ba na posa ya ko aider biso pour tout ça la musala bien et carrément bo aider biso bo bien ba journaliste té. Donc, vous devez nous aider que non, bobenga kabango ba journaliste été. Ba misuku ba mo benga ba chroniqueur. Journaliste, différence c'est alliés entre youtubeur na journaliste. Parce que journaliste mutoko anga boye, ça que non naza na donc avant na le canal télévision ko pese information mo boye, naza obligé na no ya ko kene ko luka information. Donc ce qui na yena information na, il faut na traiter yango. Ce qui na sisi ko traiter yango
après na suka na yeko diffuser yango même mutu oza na temps ya koleka na ba étape wana te ya moni ke na ba étape wana to ezali mais on a gagné pour naïe mais carrément bien les journalistes parce que les autres monde ils en a pas frère Moussou je me permets même de citer les noms je me permets aujourd'hui notre confrère nanga Massa nanga Ken Piana aujourd'hui il ne peut pas être classé na na chroniqueur parce que déjà notre mutoko Ken il vient à la télé il dit qu'il y a Zolo que ngana journaliste il y a Mutuboye c'est-à-dire que ngai na lobela kaka Mutuboye il y a azana penchant moko boye azana côté moko ya komisa identité wana te mais carrément il faut que classer il faut que déclasser plutôt il faut que déclasser na kombo wana journaliste to benga youtubeur azaye moko te baza vraiment ebele otokoki vraiment kozwa pena baliboke parce que non ba youtubeur clic na ba voilà ça peine un musicien mususu ebi ou bien mutu mususu ebi non ngana le karakuna te donc impossible à le karakuna te peut-être à lobela mais pourtant journaliste oza wana po o lobela mutu nyonso voilà oza wana te po na ba parti pris te na lobela peut-être mutu o po aller ça biso bien o mona na lobela mutu po peut-être oza ba intérêt na biso morobo wana eza ko détruire siko to sengaka na batu balandaka biso batu balingaka o to salaka ba meka un peu ko comprendre ba meka ko comprendre moko na moko musala nya salaka moko na moko oyo to ko classer na ba journaliste te oyo vraiment c'est un bon journaliste tout ça ba journaliste mususu na ba internet wana ma sœur je te dis oyebi peut-être au la pena bango otali que non mutazo azo pesa pena information bi waouh ah je suis fier d'être journaliste mais ça va mususu pena baza mingité hein baza oui quand même attends muki mais mususu pena so azo pesa information botel obi ah nzambe po ni ga yo sala que non ngana za la journaliste donc et ça na yo moko soni pourquoi aujourd'hui on m'appelle journaliste on m'appelle de la presse on m'appelle boy mais tout ça na choisi alors espérons que makambo ndenge tozomona makambo ndenge komi kokendele lelo tozana ministre moi occupé mamuna biso l'excellence confrère Patrick Mouyaya espérant que ndenge ya yé tellement yebi makambo ba désart ba aventure ba buzo ba ndenge lega kuna akoya ma ko censurer ma mususu OK ndeko akoya ko censurer ma mususu ça la biso bien ndeko dona siko na lobby est-ce que Nengo zawana ndena za po osale loko mobo okoye pe na idée na moko boyete conception moko boye loko moko bo osala ngona ndenge moko boyekeno ya normal kwana loko no faut banana on attaque voilà ya kofinga donc il faut na finga mutu na sana kofinga wana nde kofinga ba mafinga wana moi siko kofinga siko net exemple auto pesa ngana net exemple ya confrère na ya Ken Piana ndenge par exemple ya lobara déjà que non naza pona mutu boye voilà ngana sala na pona mutu boye na ya artiste boyete siko est-ce que okoyi ko sala ngona normalité vraiment do biteke non nga peut-être émission nanga naza nanga par exemple mutu intel ya fali mutu fali na osala émission nanga na ndenge mo boye que non na ofinga nanga batute na véhiculer message nanga na tie batupe ba pesi to tie mo nungu to seki et tout donc il faut yara que ba no finga peut-être yo wana lo bakutu ya sala ki boye ya kenda ki ba sale boye biloko wana siko yango ndena émission biso songi to tia un peu numéro wana ba téléspectateurs au ba la biso o ba aura peut-être occasion té ba mon aura peut-être en internet ça continue na méga muki atali pas aura tenté ba o ba la biso to na pe na TV voilà ba mona ba benga biso ba pesa biso ba vie na bango ba biso parce que lelo même à coudrement na monde des réseaux sociaux mona journaliste o le kalatika abodia pamba donc habite bodia pamba batu batala azana pour ça ba code pop ba code mingi écoute ba komo benga ba journaliste ya internet ba yo sala kindumba ozomona lelo to ebi na TV ndenge zalaka ba ine na biso bazalaka déjà na TV façon na ba bazalaka ba ndo ya olata te fala telo jipa mkusi fala telo sans soutien ujana po batu batala e bon ba na internet o sala même temps émission o teka o teka penzoto je nakokata yo to obi ke ndetu mambolobi ya kofinga wana nga déjà na ko banana avant comme journaliste obi que non avant na les loba benga yo Judith journaliste ozalaki na nous moi n'est pas na bino ba parents no bazaki na temps ko éduquer yo tu vois comme donc vous avez quand même boza ko représenter image ya ba parents na yo parce que tant to bota marato to zo éducation na église na classe c'est pas ba parents na ndako alors déjà ko finga liboso ya caméra moi je le dis que non ça dépend de l'éducation. Parce que je me rappelle, à l'âge de 14 ans, je finga
les qui n'ont pas de quartier maman na yo ba punissant ngai na sala au moins 2 jours na kina classe té ba punissant ngado ko banda 14 ati lelo na na finga mutu maman na ça dépend de l'éducation ça dépend de l'éducation comme tu ozolo bawana mais est-ce que y en a yeba est-ce que ça raté par exemple mutu mso bino na na ba sens normal parce que toi na ba famille dès to sala ba famille amis connaissance ba landa rabiso ozo refléter image comme tu viens de le dire image ou tina na katanda parce que mutu mso ko tane pe que non il faut na melabilo wa makasi faut na chaka kwiti mutu na ngebe batango cha caméra na oyeba te mais carrément ko benga journaliste te kasi yango na sko bango sko boya na terme nini ke journaliste ya mutu eto lobela ngo na songi mutu e baba na songi to ba sujet to débattre ngo na songi na biso to lobela ngo parce que ça n'est un peu de trop batu ba lobela ngo et comme appena tomo bomoni ba journaliste batika ngo to mo mema ngo na rythme wana biso sko na songi to na sujet wana pour te faire comprendre ba téléspectateur bato ba oyeba te parce que bato to lelo ba mo préférer mingi bazana bango na internet ala nane ba mafinga wana a faire de temps na mafinga wana ki ala na maman ya atinga la mutu wana ko atinga nga identité na yo atinga fingi mo mutu se komi alinga sala eloko ebi ke koma ke alinga sala eloko boy na contacter na journaliste mo internet azamunako alors fingi na no mutu to no finga na tinelo ba biloko na tinelo ba nini papa atali omozo ba journaliste pona ba biloko catch voilà basket mo ko do fingi linga mutu tango yo zo finga mutu otala image na yo te siko osala bongo kosala bongo nde na utolo bake non ils dépend de l'éducation PD2 ils dépend de mutu o ya yebelo kwa kosala te o no pe bien éduqué mais du moins la métier on a tu ne sais pas comment faire te maîtriser voilà o yebino yango te o bité que non journaliste a lukaka information batango ka date ko traiter afona ke nango hôpital ba traitango donc est compliqué déjà bon comme na zo ba place na ko banda te tika na suka te bon laissez-moi faire ce que je sais alors il vient à la télé elle vient à la télé abandi ko sala oyo ye ayebi et na oyo bino batangisa bino parce que o peut-être batangisa kiyo na o muto ayebi et ça différent c'est pas la même chose donc ba o ba ya ko régler ba compte parce que les le comme que non na bi que non Judith a démarré kabatu alors quand j'ai un problème avec un musicien avec une chroniqueuse il faut na contacter directement alors Judith na moi 300 $ mon boisa moni muto wana na zana obtenir capture mon boy démarrer lenga ye pena donc ba prof na obtenir mon mutu alors un journaliste mutu za noble mutu azali censé ya kozala l'église au milieu du village a komi kondima pas seulement kozala corrompu mais komi kondima ke no ba utiliser kaye kwa kenda ko finga mutu alors identité ni yo kolakisa na mutu oya ko benga yo journaliste bonjour madame la journaliste bonjour monsieur le journaliste donc image ni yo pesa na mutu wana donc c'est vraiment déplorable alors bato bazo ya ko sala makambo wana c'est pas seulement parce qu'il a mal éduqué mais c'est parce qu'il sait pas ce qu'il peut faire fidèle téléspectateur batyo so bolanda biso na bandaku boyo kinde ko dona ndenga za ko pesa ba vie na ye ndenge tozali ko sala ba analyse parce que tozo analyser mambo ezo leka na ba réseaux sociaux surtout bato bolanda biso so na besoin ko benga o pesa idée na yo o pe o constater que non na monde nango ya internet mo buzoba ekota mingi monde internet ekotisi vraiment buzoba ya buzoba lelo susu toza na sujet moko ezoloba ma mingi ça vraiment ba nungu nungu ya mingi sujet ya Fally Ipupa na Niki Menga ndenge bazo welela moi ko welela wana esala ki moi tamula déjà je peux dire 4 mois ou to ke ba 5 mois si je n'ai qui na réseaux sociaux ka lokwa ba blague et yaki kaka lokwa ba je bomoni koto Niki na Instagram na ye a cheboye bomoni pe koto ba journal ba site il y a internet ba page ya polémique wana pe ezozongisa mais peut-être bande ko zwa vraiment occasion te ya kolandela makambo wana et à un moment tout le monde m'a dit et comme vraiment grave et comme grave comme on a que ça sujet moko bo ça déjà familial o etali famille amutu mais to moni kaka ba journaliste internet o tozo lobela makambo tozo déplorer to moni ba journaliste ba koti yango ba journaliste ba koti yango mona mutasali ka na ye oyo lobela mutu oyo lobela mutu oyo so ibo yoka na mutu ate mutu msobite pona teka image nanga na sala buzz ozo ka bango buzz na sala buzz na ngai il faut peut-être na zo ka ya Fally parce que aujourd'hui on peut pas toko bo yango te Fally pour passer un grand artiste lelo babina mutu mso za pona Fally te na sala émission oyo na olobelaka mambo wana po peut-être na YouTube batalanga na mataba vu voilà ozomona image yango so na che sujet mo bo intel Fally oyebi ke munyo so cliquer en sanine en tala biso to sala nini to mataba abonné ba vu e ben émission sujet oyo leki lelo na société komona sujet wana tango yoka na yebi ko yoka kiango parce que wape na monde wana ko yoka sujet wana en tant que humain
Et ça là qui on est. Ouais, déjà pour parler de ce sujet qui est vraiment sujet moi bon on trouve ngo ils ont la facilité pour na golobela yango parce que tu sais tous en a des fois moi journaliste quand tu es devant la télé plutôt il faut dire parler ce que tu maîtrises. Oui. Donc il faut oh yo yebi et puis il faut qu'on défendre oh yo yebi qu'on défendre. Déjà pour votre information, moi je travaille dans un site na travailleur na internet, je travaille sur Nouvelle Tendance Télévision, na PC nayebi que aux journalistes intelligents, journalistes moi ya bien, yo taille facile ko yebi aux journalistes moi te que non outi na ndako api au micro. Merci. Pour ba manière et monanaka. To yeba ninde to zala. Ah il y a des gens qui n'ont pas de manière hein. Merci beaucoup. Ouais. Alors, yeba selon moi analyse on a sali. Tout journaliste qui s'est permis de dire Makambu ya Fali n'est pas journaliste. Donc Moutounion a traité youtubeur, Moutounion a traité dossier ya Fali sur internet. Il n'est pas journaliste. Parce que déjà quand tu viens parler Makambu ya vie privée à Fali, tu n'as même pas de preuves. Tu sais même pas libala yango et bandaka wapi bakabonaka ndenge nini et cette fille revendique quoi. Donc tu sais même pas. Alors quand tu vas venir à l'internet dire que non yo Nikio Lekisi Fali toi aussi pourquoi tu as abandonné non il a abandonné quoi et qui et Nikio Lekisi qu'est-ce qu'il a dit ce que Moutaye a tué peut-être Babilamba Zeminaye est-ce qu'il vous a dit que non ils a Zemi a Fali en tout cas excusez-moi peut-être pour l'enterre ma Zemia na bat bolon d'abiso pour na respect na bango. Alors est-ce qu'il vous a dit que non grossesse oyo ezali à musicien Fali non. Alors batunyo so ba traiter sujet on a Fali sur internet baza ba youtubeur pour comprendre bango baza ba youtubeur ndeko dona ndengo utolo baza ba youtubeur parce que ba image musu bandeko lekisa ouais eza yango te eza ndenge to babenga yango buzz ko ba buzz ba faux compte conversation et tout en même temps on a que mutu muso ça peut-être ça na lien moko boete couloir moko te aleka par exemple parce que on a musicien moko ou bien mutu mo ya musicien au mona yemo rabimel lelo actualité zo ningisa mikolo na mboka eza par exemple la Fali non conseil on peut moi baisser bobine ni surtout mingi oyebi que bato poto bo excuser ngai bato poto parce que to bana bato belebe ba na poto net déjà na moni Gabi Panzo na Suisse na pesi bambo tebele na yebi que ozolanda bato poto ba pasha mumpe na France na fingi bato poto te mais balobi que lelo eza bato poto ne ba komi ko encourager les mal bangonde ba baby si makambo mais tozonga to souffler un peu parce que to lobi déjà vraiment souffler na nous Régé proposé bisono nzembo moko on se retrouve tout juste après to continuer pour to beta masolongo vraiment na ndemo ya bien suivez on se retrouve tout juste après. De retour sur ces plateaux ndenge to bandeko betaka ma solo il y a histoire oyo ezo ravager monde il y a internet lelo mokili mobimba internet karaté parce que mokili eza munene oyo ndeko dona bandeko banalinga to souffler na muke parce que ndemo ezaka soto lobi mwanze mo muke et ça la ma bien pona bato ba Holanda biso na bike bato pe ba Holanda biso mais toi na posa pe bo benga biso bo pesa biso pe ba vu na bino bo bengi biso pe que non maman je dis c'était ndengo zolo ba bongo ezaki bo esco pona nini o sala ba conseil na bino na pe et ça la biso bien que bato ebele ba Holanda biso bato baza partout ba Holanda biso wana mon déjà 3 fois 5 na pesi 3 fois 5 Otazali Rebecca Moliba ba mbote ebele nazongeli ndeko dona ndeko dona to beta li solo ya Niki Menga ndongo bando pesa ba youtubeur nde bazolobela ba mambwana et tout différence à journaliste yebo ebisa biso ko lelo est-ce que Niki Menga en tant que moi c'est maman ya moi na Fali ya liboso c'est bien bon en tant que une femme une mère est-ce que est normal makambo peut-être ya mwana na yo autre temps par exemple yo na falité ou peut-être na justice té ce qu'il fallait reconnaître ba droit mususuté ou ya non peut-être dans monde des réseaux sociaux tant on y a déjà dans monde des réseaux sociaux et a peut-être pour saluer mutu parce que le lo aza peut-être aza star moro boye ou peut-être pour na saluer le lo posa na succès mo na okitisa e na ola kisae parce que biso basi to comme na système na ola kisae na aussi lycée carrière to moni ndenge se dérouler na internet ndeka tolobela ki yango déjà que ba journaliste muda mutazuka comment l'histoire pour moi je trouve que eza histoire moins familiale mais ce qui le to lobela ngo na songi alelo tozo lobela ngo parce que to moni remis trop tu moni artiste peut à réagir yemoko comment est-ce que histoire a bongo comment na ba journaliste ba qui parti pris to moni ti journaliste na biso oyo youtubeur nani ya YouTube Sarato là
oh lelo pe bakangi yazala qui est devant na makambouana mi pesa qui corps et âme azo qui vraiment que nzeye bazala vraiment na niki na oyela bino ba preuve ce qui ba chetembe papa et kota qui vraiment trop comme on a siko ndeko na yo hein journaliste babiloko ya bongo parce que tozo finga te to yepoto lobela o izo mona na misu ya batu po batu batala rabiso papa batu batala rabiso mona mama mo bona sepela na kana fiwana ah tonton mona sepela na tonton ana ndinga zala look ne ala taka parce que mutu mzo tonton mo fingi mutu bwe ah mais mono éducation na ekara ndeto lobela miso bongo te lelo histoire ya fali papa ya famille ba journaliste internet ba yango surtout tout le monde qui paie Karine Mokonzi il paie déjà à Zoa qui paie na partie pris na il y a Zaki pour Nana Ketchup hein il y a pour Nana Ketchup Sarato la Zaki pour comment dans Niki Menga tu déjà que Karine Mokonzi nenga za la rawana déjà na fallait le caractère parce que ba ma finga ba émission ma be elekana mais na air o ya mona qui actualité buzz o ezala qui sur le terrain non na otika boete faut na kota mamba ba impression na yo par rapport à Mamboana. Voilà, on dit le bailon très important. Ah ok, bateau, on s'appelle pour ça il y a vie à bateau bota la biso. Il faut que tout ça na mitu na biso canon. Ils en a bateau sous bata la biso, basa intelligent que les gabiso. Bata pe na maîtrise, c'est pas tout le monde hein, mais belé pe ba pe na peut-être na maîtrise pe ba métier auto ça la que les gabiso. Donc tout le monde a bango bazo baté. Alors pour commencer avec la dame, oh Azali toyebi toyebi Barcelone. Maman ya mwana ya fali déjà baboka boka ina mabanga et Petro toyebi alors et là mon gars qu'on a comment déplorer les pas bande qu'on a bino bande qu'on a biso plutôt ba sœur na biso parce qu'en dehors aux amours en bas bozaka ba congolais boza bandeko donc to komi ko sangisa babiloko o ezalaka te na o ezalaka lelo koya kolobela likambo ya vie privée na yo ya papa ya mwana na yo na ya dans vie privée na yo quoi ko lobela ngo na télévision ko régler ngo na télévision eza likambo ya soni parce que toza ba africain toza ba bantu le to mona na poto ke na mo si so le mine mobala ko benga ne pe mobali bima na ndako nanga donc moi si so pas lembi ke no akende ko funda papa mo ne parce que zo kipe mo na akene ko funda ye mais ici vraiment makamone eza la rapenzate ke no tala boindre na facilité il y a des gens aussi s'il vous plaît si quand na s'expliquer et ça là makamone ça l'arrêté dans le sens que les l'homme ming pas na biso c'est rare au monde que non mobali moko ba fanda ke pas moi si quand na fanda ke pas mobali et le temps na biso peut-être au kende ke non tala mobali nanga papa moi nanga zo kipe moi na été boy le temps ko pe a ko traiter ngo mbala mo parce que pas na biso ça la vraiment te il faut ko bengande o bengi mama ya mobali na papa ya mobali okuté na bango na ndeko ya mobali okuté na bango solo na bango mais ko ya directement na ba réseaux sociaux soit ko kene na ba l'état et ça ma coutume culture na biso ba congolais culture wana et pas na biso ba congolais araté alors ko ya ko tala yango na télévision vraiment je manque de mots ya ko placer yango concernant mutu bandaki na sujet wana alors pour parler ya ba internautes et plutôt ya ba youtubeurs on va traiter qui sujet wana kota la sœur na biso azana poto et puis l'autre toka qui il paraît azaki na parquet na mona kutu moi séquence moi muki à vidéo comment elle était conduite na parquet alors si réellement un journaliste si réellement tu sais ce que tu es en train de faire et pourquoi on t'arrête bah arrêter parce que balobi abimi saki babilo soit déborda qui makasi tala babi a parvena qui même koloba que non Marco 6 moi na fali o babota na nana moi na nana ketchup na fali liboso kaza mwana ya fali poupate tenir de propos pareil ozoyoka petit biloko moni que non moi qui a maîtrise de ce que tu es en train de faire donc yango zo ba que ba youtubeur parce que ba maîtrise les athées oui maîtrise ya eloko zo sala oyebi yango te okoti ngana kata famille mo ya mutu ebi libota mutu te okota pe na famille te osuka na monde musical peut-être ndé na ba répétition ba concert ndenge zala kaka okomi ko toucher ce ko ba point o ya touchaki abanda ne ko sala ba émission ndeko na biso motion na bande o sala ne ba émission na ezo lekezo talama tant ba moni que non c'en est de trop et les qui a touché vraiment pour monter à l'élo à la parquet. Mais est-ce que ceux qui, pour citer peut-être les noms, êtes-vous sûr que nous parmi les chroniqueurs au Basolakana Fali, Bako va peut-être histoire ou anate, c'est un proche de Fali. Pour ne pas citer les noms à Batebele. Pourquoi il ne s'est pas permis les canaux télévision que le Belayango? Quand il connaît bien l'histoire. Ayebi pourquoi maman se commet la télévision.
Mais pourquoi à se permettre quitter les canaux télévision que l'obalayango c'est parce qu'à mon avis non ezali na déontologie na yete ezali pe makambo na yete Fally Poupa reste le musicien. S'il faudra traiter les informations, Fally Poupa, c'est na monde il y a culture, na monde il y a musique, na monde il y a film, na monde na ye. Alors, vie privée à Fally reste que na Fally yemoko na batu na ye. Alors, les locaux mon a keno bande kwa basi na mibal ba commission ngote suivi mobo. Baso maîtriser yango na 2015. Mais batu ndeko dona na katio malobate batu baso lo baboye. Oui. Balobi que non Niki Aluka qui a contacté les journalistes internet. Quand nous avons dit comment ils utiliser yo. Voilà. Bah on le mot eloko moko mokie, bah bité le bébé so finga biso na ndeko dona na finga biso na jidi tu ana mona kanene sala émission le bibo bona bona. Voilà. Siko ndengo utso le ba justice awa na Kinshasa awa justice ndenge zalaka c'est pas retraité en famille na justice. Oui. Siko pourquoi pas que tozongi no na Niki. Pourquoi pas Niki a traité qui dossier on a ndenga justice parce que réellement ce pas que na justice et que non fallait reconnaître par exemple moi na naye o yami balé o babeng na Kelia o yami balé parce que fallait avait reconnu seulement Keina waza mwana liboso yami balé wana zemi babi zemi mi balé tango yaki wana yena fallait bazaki li susute mais ya tikala ki na zemi siko tango emoni que moi na ye yo lobi que papa so reconnaître te le mi à faire c'est quoi qui maman on a justice parce que justice auto qui kuna au fond mutu ana lobi été senga ya mo ba test hein ko ça ba test ba ADN ko yeba tout ça na suka na to muta ondima o monde ke yemo fali ngo pa o mona ngena so na kosaki na monde a réseaux sociaux ba fan ebele pe ba yaye ba o sepe na ngote ozomona siko yo okourir mbangu na internet okourir na internet obité ya comme monde à vitesse ces années na internet ba youtubeur ba finga na bango ba batala eloko te ye OK in internet ou ba journaliste internet ba journaliste bandi oluba et donc landa sous na Instagram na ye to moni a posté les sous a kende ko répondre sur la convocation au fallait atteindre la qui est alors je connais ni personne il y a des gens qui font des trucs juste pour le buzz abi mon boss à la buzz ce ko ça la buzz ango ton limite que ça buzz parce que le lo ebi ke bakangi saratola est-ce que comment est-ce qu'on va quand un journaliste pour na ba propos moko boye bongo et bon attaque ba kangi peut-être pour le ba ke loko moko boye o eza na malonga pe public pe lobi ke non bo kanga été bo bimisaye mais yo ba kangi on est loko moko tout le monde azama anyonga kuna akufa kuna na puso comment na ba bilo a bongo. Bon déjà ma sœur tu sais dans tout ça on a conclu encore à deux choses. La première des choses dans le barak non ezali la première chose c'est que Kolobela peut-être Mamakambutoso maîtriser vraiment. Est-ce que êtes-vous sûr que Fally officiellement il n'a pas reconnu son fils ou sa fille? Question mark. Êtes-vous sûr que Makambu ex-femme ya Fally ayaki pas Fally tala botala vous fallait reconnaître yangote. Et ouvertement qu'est-ce que l'artiste a dit? Et sa relation est en 2001 et Souki en 2013. Officiellement en 2011, ça le divorce en France. Ça n'a pas preuve. Ça n'a pas preuve. Et depuis banda qui m'a kamango poto ba kie ba zongi bazaka place moko. À ta preuve moko. Alors comment nous allons continuer toujours avec la même chose? Car à internet on a opposé muke boy. Ote na oyo la bino ba ebimi ya somme. Otala boy ba tutoze la oyo na preuve ezate. Comment nous pouvons continuer à dire sacrifier vraiment vie na yo, ce qui bana ozala na bana na yo. Famille, bon, déjà personnellement avec cette dame, la sœur Sarah que je considère beaucoup, tout ça vraiment dans ma relation avec ma mounaye, n'a pas ça conseil peut-être balobarane bakoko baloba que mato yele karamutute, mato yele karamutute. Si réellement à cause yamakamba Fally ndi azali amené na parquet, à me camper ko changer. Ce n'est pas bon. Pourquoi tu peux commencer à dire Maramoso maîtriser? Parce que ceux qui battent, est-ce que Moutouni a appelé ça qui biso président avant fallait aller à TV. Moutouni a appelé ça qui précision que non fallait na niki babana en 2001, bakabona en 2003. Moutouté. Nani a biso biso que non officiellement divorce c'est Salama qui na France en 2011. Moutouté. Il fallait que yemo comme Mukolo Makambu aleka. Et alors ceux qui payent ne connaissent pas moi si chroniqueuse soi-disant. À Joachim Mbongo. Pourquoi on appelle ça qui est précision en a sauté? Et les gens ont dit que non, ma grande fille, il faut vraiment veiller sur l'éducation à Bango. C'est une bonne chose. S'il vous plaît. Et c'est là comment il faut profiter de l'éducation que non à éduquer Bananaye. Peut-être que non qu'on se mêler dans ma caméra parce que à bon santé que les pas bali artiste musicien.
mobali na ye aza artiste abosana ngo te alors lelo zingula zamba ngula mukili koseka te alors lobi soki ekomeli parce que artiste mobali na ye Diego ex ya Héritier Watanabe aza pe grand chanteur lobi pa kosala pe ba succès koleka pe kongo mobimba donc conseil nga na kopesa na yango wana fidèle téléspectateur ba maman ba papa o bolandaka biso partout na mokili mo boyoki ndeko dona ndenge apesi ya vie na ye bozoka ke journaliste mo azo réfléchir boyoka ke mamuto azo lobeza vraiment na nzela mutu mo boyoki ndeko na biso ke ayebi buzo bate ko chrétien mutu peut être sale miso to chrétien mutu te on n'a pas ce temps to pata na te tozo ba fait o ezo monana na miso bato o bato bazo lelebele o tala mutu mususu mazo commenter na uta ba commentaire to tala ngo to mona ngo to na ba internet na ba téléphone mo ba mutu muso finga mutu mais o sacrifier ba finga nga mais oyebi que non balobi azo publier kuta zo bata ba kanginga na osala 100 ans te na kobima na ngai ata na sali 100 ans na kobima imagine toi do yo mona ngo succès bato ba oyebo pona oui bato ba oyebo parce que o sa na YouTube ba oyebo yo oui mais image réputation ba famille tango tala parce que comme on a sarango aza parent ana bana oui to éviter peut-être ko finga ana muto sala bana e balia mais moi sans ya moi bon moto mukie na pona ye et ça va eloko na lobby très important ay bakabale artiste et musicien dans lobby pe ko komela ye parce que mon bal na le lopé ayebi ki pende ba critiquer ye to ko kota na monde wana te mon bal ne peut ba critiquer na ba ndenge mo boye alors asa vraiment un intérêt il y a qu'on respecter vie privée artiste mon boy et ça vraiment très important na ya ko respecter ndeko dona balobi pe que non ezolo baba mingi monde internet eza monde ba jalousie jalousie eza kuna ya kosala ba gente ko bwakela baninga ba maladi dernièrement de confrère na ngai moko paza pe ya sala en internet Valdi Tambwe ba uté ko bwakela maladi na internet ba jalousie ba ozo envier yo so ba moni oza na moi vitesse na yo oza maram na yo oza batu na yo jalousie wana donc ce yango bat ba mo sa ba compte rendre na bango ka kuna ceux qui ont la bonne mémoire, on comprend que les bandeli oyo, les personnes qui ont baloba église internet des églises. Alors ici quand on va reconnaître église, va reconnaître ni. Là qu'on va reconnaître. Tant on va reconnaître Nzambete, va reconnaître ni. Ba futilité. Satan, soit Babylone sous. Donc on comprend gabon. Merci infiniment. Ba tu te so ba landa biso bo moni sijo to linga to lobela. Faut bien gamboter. On peut s'amboter, on peut ça non nobi. Non c'est la merci la bato ba landa biso. Bato ba landa biso ba zuto na bango yo landa biso sijo to bande ko lobela na songi songi na biso to salika moi qui songi ya muke débat sur ce qui se passe au iso leka. Et les cas de société na réseaux sociaux bon mona ipe lobi pe fali ngwa tambola ki fali moko alobaki ndenge ondeko dona alobaki nebi ke batu balandinga ebele batu bovandi bolanda nga partout na mokili mobimba na pesi bino bambote ebele na batu so balinga nga na pesi Mami Moli Bambote, na pesi GG Kamanda Mbote, ndeko dona oko clôturer émission boité un mot de la fin. Ouais, juste un mot de la fin, sincère merci na banyo sur Balandi Biso, oyo vraiment batikama ba télécommande na bango pour la sujet na biso et puis merci ba remarque ba suggestion numéro de téléphone ezabo benga ndeko Judith. Alors mutu oyo Monique doit pas être monoke bila ki moi libaku. Il faut qu'à limbisa pour que limbisa il faut qu'à limbisa car oui. Voilà, un sincère merci à mon ami et frère Freddy Shimona, Junior Bossimba, je vous salue. La fille à papa, Graziella Condé, vraiment, papa t'aime beaucoup. Merci, Ndeko Dona. Je dis déjà un grand merci à toute l'équipe technique au Basutena Ebiso. La caméra déjà, Namoni Glora Chikoudi, Jonathan Ebondo, Dadi Maneka, Régie, Enoch, Mbola Eli, Moguicho, réalisation Claude Diazono, coordination Gaëtan Vandal. Merci Nabino tout. Naebi que non, vous avez scotché Bolanda Kibiso. Bonne suite des programmes sur Bomoko TV. Retrouvez-moi déjà très prochainement.